Soa kutunga te biloko wana ngabo nzambe autorité morale bato bakamongo yo. Mutasala TikTok. Mutapesa bino kop. Mutapesa bino kop bando bina na TikTok ngai. Autorité morale batutu. Ngai mutu na banda kopo yanga. De son appel ma rapport na tala derrière monga bibo. C'est pas grave. Et puis ba traître orchestre o ba continuer. Oyo bozo continuer ba tinda bino ba message bo yaka na ngona ndenge mo ba griko. Tout na cité ba komo na mino na live. Vous comprenez que ngai muta kalma ngai azati. Vous calmer nga pete mutu ba tinda nga azati. Nga za alarme. C'est automatique. Comprendre? Donc voilà, il y a au moins une minute au lelo, balobi chacun pour soi, Dieu pour tous. Bana wenge musika maison mère ata ba kabelio billet kota nango toilette panguse lango farata. Ba spiritas ata ba kabelio billet ko pesa kutu bango teo bazwa ta mutu moko. Kote lango toilette panguse lango ntuvi. Ba warrior ata ba kabel bino ba billet kote lango farata. Panguse lango nzongo inene. Panguse la yango. Muta okende ti. Donc muta okende te, muta okende ti. Voilà la mode d'ordre. Mpia qu'en téléchargement. Bon, na rappelé bino sur le romoro. Balobi boyebi bien Micho Bozo, l'homme des ododo. O baloba bazé belé. Nzoke belé wana za na ngonde diamba na kati sa saki mo we tellement diamba ngo ze belé na kati bango babi bazé belé do matiti ya diamba ze belé. Bango babi bazé belé do ba o kati kwa ma diamba ni na saki belé yango nde batu nzoka bazaka na bango te. Na rappelé bino. Micho Bozo, l'homme des ododo. Hein? Alobi na biso boye. Que cette fois-ci soi-disant producteur a penza paquet. A penza paquet. A paquet penana tourna bango. Sko to tourna na pakango ba chela ribino. Ata fiche mo we na nzete mo we na gara Saint-Denis za. Potoka ku tutela ba fiche na métro po na métro ba fiche zate. Publicité zate. Po boye balite kuna basala na publicité. Mutasala bango za golf gizola. Golf gizola mutasala bango. Basala la publicité te. Yango moni bobandi ko finga ye, yango moni bobandi ko loba, yango bozu ba vertige, boye bagite. Bozo welela. Tu bo wela bisanza mbwa, moyebo liango ezati. Bolobagi bache paquet, sko paquet yango bino bolobagi na émission na ke bache paquet. Po bino bena tuko bazui musicien munene, sko publicité za. Publicité za. Est-ce que vous le gâtez dans Skyrock? Vous le gâtez dans TF1? Ah, ngaye, nzambe na ngaye. Yaya, est-ce qu'affiche na ba métro eza? Affiche na ba métro eza te publicité zati. Dozo mona ke artiste azo forcer nature. Siko yemo ko pe siko yo producteur alobi ke batu bazo senga ye bele kuna ya osala ti. Bi senga sengele ki me bo se calmer pe. Bino yeba ete ke producteur asala na ye publicité ti. Bisom ta sala publicité c'est golf gizola dégâts matériels. Les faiseurs de tous les producteurs. Moutassa la publicité, c'est Golf Gizola. Il y a ça la publicité. Na luka fiche ata moko. Eza la tana Saint-Ouen. Eza la tana Gare du Nord. Ata na Gare de l'Est. Affiche moko. Basala ta photocopie. Na machine à photocopie mo webachi. Ezate. Métro koutro lo bati. Événement soit disant ya munene ndengwa. Affiche ezate. Affiche ezate. Donc, comme nous avons une publicité dans WhatsApp. Non, publicité dans WhatsApp. Publicité dans Facebook. Publicité, il faut aller dans la chaîne étrangère. Publicité, il faut mettre pene inda do fiche à miner nos abena grand artiste. Si ko bino affiche te. Si ko paka on va checker ça ni. Paka nie ou be paka ni na ngana ye ba paka ni ba chelagi artiste amunene wana paka ni ba chelagi. Pakani ou be pakani. Koloba loba e belé sala rien. Misiki mukie malobe belé et puis ba chabino na ba niveau bozati. Bozana niveau na te, bo koma pe na niveau na te. Bozana na ba jeune talent, bozana na ba loko, bozana na niveau assez. A comparer na ba Fally Ipupa, a comparer na ba Héritier Watanabe. 4e génération on a tcha bangote na longoli na ba vela biso ba Koffi Olomide ba Quadra Koraman oyo bo manka epe ba respect bo manka do mutu bo monena lo
vie na nga kamboza te vie mukolo ndenge wana sala makambo ya danger monument légende na biso ya Congo mais bokomaka muke so bofandi bobandi yo keba yo non c'est quoi ça c'est pour ça na ngana éduqué bino je vous ai éduqué na éduqué bino tout bozongi normal palpite na bato balobaka te balobi nde bozala na biso tension attention bato babeli bobela chaque jour sans insulte sans bêtise na obeli sabino waka na obeli sabino je vais vous traumatiser lelo leader na bila bengi ngai atiki na voice sanka kanisa kote to uti nazo kanisa na ngai ba dendo tolia la kanisa na ngai tozana na ntsaki fufu ezate to koluka fufu nazo kanisa manga nyonso ba détail musuna ko beta te pour musuna ba privé biso na ba to trahisa te atako to guerre ali me manga mususu ya ba secret d'état to bombia ndi to alwa bino te bana ba lelo boye bozwe ba musique te ikamuge mbabo bandelo baloba ba bêtise non boko bandolo bakaloba ba bêtise te bolo bakaloba ba bêtise te Karel Ndombe ozolanda ngai Yannick Sadiki na Bruxelles donc nazo expliquer bino ke lelo musique za ndenge bolinga bokumbela ngoti musique ezali loko esengo bozalaki na batu bien tango batu bayambaki bino bien eza côté bouti bo ignora ngo chaque jour nzamba sala bino soit disant boza danger siko bozo luka batu ba la bonne musique pourquoi soki boze bele bo luka batu ba la bonne musique il faut bolo bakaka ba nani oyo boya lokwa bozake bele ndambu baye batondiso ndambu musubo bombi ba na Stade de France siko biya pamba so 7800 bodo otekati 1500 billets vandi ya ko kabebi mebele producteur aleli mbongo azwa na de production ya wera ye moka leli abianga ye so na ye baki na tindenga babenga ngo soki la gomme soki c'est des réalisateurs nzoka la gomme c'est du mensonge bazala raté bazala na YouTube bazala ba commentaire donde toza sikonde baza okaka yo générique na kofinga bino te na olelisa bino kaboye na finga te na finga boy soki boze bele bo kende ko somba ba billet koma ba billet na mine tuli billet tuli pourquoi billet tuli bino mo pesa e modo bazong sele bino modo donc bo bandio lelale na ba mama mibimba na ba papa mibimba na ba tu basila na ba tu bakufa na ba tu basekwi na ba tu do tout le monde omone na ningisi bino bo pesa nga réseau ko pourquoi na ngolo bate bo pesa nga réseau pourquoi na ngolo bate na ngolo pourquoi soki na lobby biso to bato lelo to apena donc hier bo fandi pena bo wotala na betango ba drone on matande ba drone bino na esi bino bo bunda na ba GP ba minduga na mike pijan minduga ba jouer minduga mai ngaso na matisi drone na ebi côté bozana obetaka pum na bimisi bino to na bimisi bino te bozolela to bozolela te bozo benga to bozo benga te bozo finga to bozo finga te ngamo nzambe nango j'ai toi la bossa ngamo na salon je suis le créateur de tout le jeu aïe kumumanda chante mutakangi avril kumumanda chante mutako suki sango nyoka longo zaiko na Zénith de Paris balobi le 3 to kuta na bongo na espace Noisy Sec avec kumumanda chante balobi Château Rouge mobima motivation à Rosaranate. Je salue aussi la femme espèce Ma Claudine Kinoa la pesio basala mesiko zali mako tala yo donc lelo na minito na expliquer bino que il faut boye baba ilo mususo bo bandiango boye bandenga osugisa mo siko ko sugisa faut mieux la faire d'une chose que le commencement bo bandenga manquer siko na fait nango so na ebisibino na batu basambela pa foi patriste ba komo côté église po baluka basenga ba pardon ba moninga no talakaka sankaka biso peto to bandimia wa boko bandimia talakaka boma moto boma combien de batu babenga boma moto mais na sali nini na sali lo moto na opesa ka mot d'ordre que tokoyati
bino de aboze belé bo confondre et belé a diamba na kati ya saki a diamba ma titu ala tellement ya belé bo confondre on a batu bo kasi de ti boze belé bo soki boze belé pourquoi bo benga ba mélomane ba mélomane ya bonne musique pourquoi mais bino bo de belé bo na besoin benga batu te il faut ka ba to kuta na 14 plein to kuta na lobby plein re papa mbade a modèle na moneli leader a fandeli na kiti na mawa ngamona bi anzambe na otuzana matanga obezani batu mukie soka 14 demi boy donc eza vraiment donc na minute faute na bisote mama papa mwana pour nous vivons l'époque pour les longs na lobela kutu ba 4e génération te na longoli ba vena biso ba wera son na longoli ba vena biso ba kofiolo mide na longoli ba vena biso ba waze kwa na longoli ba papa nyoka longo to longoli ba tutu to longoli bango to cheba ngo pembeni po bagaro yo lelo époque to na époque à 5e génération to na époque ba inosbi to na époque ba gaz mawete to na époque ba rebo chulo to na époque tala lelo na l'équibango artiste basé belé to na époque ba zakala tu as l'époque il y a star de France tu as l'époque star de France je te salue des fois des colons idéologie zolozina batu faut boyer ba nenga oloba sans kofinga mais batu ba olela non il faut argumenter bino bo argumenta kate bino ya gamba mo yo générique non waniza batu ba poli yo batu ba pola so finga générique biso peska modo batu ba oyati mona gati tazina pa manageda bino togoyate bana mezome ba wengeme togoyate ba spiritas togoyate ba wario togoyate etuli yaya kolelo yo boleli nanya bimite na epsa bino ngam na lelisa batu ngape mna pesa ba kombo ngam na lelisa batu en famille donc c'est moi ngam na lelisa batu ngaye yo donc so boye ba tenga yo ne réveillez pas les chiens qui dorment ton na lala inanga bino te bo mona ga neti non na bete na bino politique na bino zo ko Alexa on orchestre na biso ezali so bo lobby bo fingi ba msu ba yena ninga sese ba bani ko benga ba traître na biso orchestre po ba calmer batu au moins asko batu ba bani ko calmer batu te ye moko penza bien regretter jamais gotinda batu jamais politique na bino ngwana mais ce que politique no so na suka politique esili ce que batu botinda wana botinda bango pe mais siko nde ba kutana problème moko donc na minito yo ba so na chance te botindi bango pe mais na kotanga komo na bango soki ba continuer pour ba traître ba na orchestre wera son na pe na entouré na ba traître belé ba traître basé belé na orchestre maison mère o ba kenda ba lié fufukuna ale ba yemba la moko ba zui makambo na biso ba mimiango kuna ale ta ba ya kote na biso ba komika ko calmer te ye moko ta gangeli na nyoyo politique na mino ya kibongo ya bo moni biso to tala ga to tala bino. Mais tellement moi je connais les types, je connais les mecs, j'ai des photos et des preuves. Et je n'oublierai jamais. Des preuves tangibles. Je le connais trop bien. Donc na yebiye ata sali sambla ningi na otika la changer te. A otika la changer te bino obete la ngaide. Premier mbongo na yeto banda mbata to banda greco avec moi. Avec ngai. Ba mbongo na mineno asimbi na vie avec moi. Venanga Jamul Kanza au Brits témoin. Venanga wasenga kimpuni personam na leli. Personam a dete en kimpui. Donc na yebi. Pour bete la ngate. Tabo tu na biso ba sankato sa soki bisote. Nde batu nyonso abo yebe ngeza te. Yango lelo na wasengela wera pardon. Wera pardon po akosaki bino ke mutu moko aza grand chanteur. Asengeli wera pardon bo limbisa wera son po achaki bino na erreur. Alobaki o mutu moko aza grand chanteur. Aza grand chanteur. Ah! Ya. Bajani. Balacoste. Ba Serge Mabiala. Ba Babindombe. Ba Jide Tomolop. Mais on a zake tumba pena ba Héritier Watanabe. Mais bon, on a des bagarres Héritier Watanabe nostalgie vieux l'autre monde ba tikela ba piken. Bon, on a résultat. Héritier Watanabe beta na ba français bimam da KO.
donc bokobeta masolo te grand chanteur ya nani ya nini biso monde toloba ebongo bolimbisa biso eza totyaki bino na erreur ya omoni bomona basortie médiatique ezozala mpe na kale badisque ezokale cd ezokale pampamba cd ezokale na gorge tokosaki bino bolimbisa biso grand chanteur ya nini ya nani yoleki mpe nani poso totie mpe na balacoste adie bama ye banelanga motema pasi aniva nalobelaki nanga malonga yebisa ye na baninga nyonso José Muke balilike mwanga na ye te Muke Ntonga tika premier fils Muke Ntonga ojobe na bajani nalengalaki ya lokala mat te ya boniko ojobe na Serge Mabiala mansanga na kolela ekitinga na motema ya boniko yango bino bokosana na maboma maison me ezalaki bitumba ya mingongo ya kosakana te bagra chante mutu alega ye mutu aza kuna te nanga alega ye mutu nanga bisa bino alega ye mutu mutu alega ye mutu azalaki te eza kaka keweka so na ndenge ya idéologie mpo na ndenge ya kokumisa kobeta kaka kota bcbg na pike na ndenge ya greco yango tomatisa ye kaka greco mais ba résultat bozomona mikolo ba CD ezokale pampama na gorge donc deux fois CD ezokale na gorge onga igasha te ya nani ya nini wapi ota ba kende pe côté soit quartier la takutana suna ba gypsum kutu kondo na kutana ba soleil akutana na ba Fally Ipupa di Cap la merveille grand chanteur de charme grand chanteur Fally na ratate pourtant toyo ka ba Laura Lorenzo na voiture ngana na l'autre là tofani toyoka Laura Lorenzo Laura tambalaka lokola extraterrestre ngana ye tolongola ngo te watu okende suko kusenga tokende mbata greco na kataka ngai na ye toyoka ka nzembo ya Fally fanatique Fally na ninga mabete do leko tikala ka cha photo Fally na chambre na ya omoni makambo to alanda Fally la tibe écouter bozela ka bo mona ka lobby mutu mwa wala ta sube écouter kana chapeau na ba oluka ngo déjà atindi da ba commande ngaka chapeau wana Fally na écouter sko eloko kolanda te po plein wana nde ya wasi moi landa des ateska okale Kinshasa mbala moko Paris esika nda okale po bango bena na biso bino nzela lufutoto donc voilà on a essayé de biso to finga te po to finga petit biso to expliquer ka batu to expliquer ka batu tu expliquer batu ke biso nyonso toyate ata bosali ningini toyate Hakim Saloum Neymar congolais toyate donc batu tu boza rebelle lokwa bo konfonda matita bien beze belé na saki boko ko sani liboma ke bo rebelle bo benga bala menoma na bonne musique te bo beta sur bino mo ya bo moni suko producteur komi ko fingama mwana batu nazokele na mawa mbongo azwaki ne pa were ya ko sile bani ko sila déjà faut chawe producteur batu te biso beto na pomme na producteur te producteur batu adani producteur donc lelo nenga beti si bo azosa da manka gagner ndenge de échouer soka yepa wera akobetsane wera problème ezate poto talaka kana compte sa fondation wera son to pesa ye ba mbongo oyo a perdre to pesa ba mbongo a perdre pendant na niveau obetsa ba falite pour moyen betsa Fally ezate wera ndima na ye na cadre ya bon na sauver ka muto na cadre ozana producteur mukolo kaka oya ya pas de souci ya mais un producteur a kota ba polémique ba mission faut tika ba mission ba sola mangam na ba yo samsana yo ozana affaire za mamambon c'est comme ça se passe si ko tala lelo perte sale tala le nongo ko finga zomon tala le nongo ko finga mwana bato ozaka no gentil ozaka no bien mwana bato ozaka no bien mais tala nongo ko finga bato bazo manquer ba respect pourquoi parce que olingeka ko sauver honneur na été sorti na ONG ozo sauver ba artiste à danger personne n'en vient dans chaque Congo tala ba artiste à danger na yo tala ndenge bazo kokate ba artiste à danger ya yezo senga cotisation pardon yaya to ça est la moto cotisation to ça les cotisation au modèle la perte au producteur à sali laisse tomber
laisse tomber badega Schengen Pierron Tsumbu poto na poto Trésor Onema Gelor Onema Cyprien Zolo je salue mon ami Yorobo Swag Apesio Basalam. Donc voilà. Donc en tout cas, na bino que et là vraiment ma mingi Blanchard Mosaka Masananga na kat États-Unis. Merveille Rambo na Pesio Basalam Siko Zali Merveille Rambo. Na Pesio vraiment Basalam Siko Zali Merveille Rambo de Rambo. Voilà. Balobi Doudou Kinkel à 12-12. Doudou Kinkel à 12-12. Tajiri ni moya na Pesio Basalam pour nzembo ne pas fali pour pas TikTok. Didi le fils Lunga na PDG Costa Itango. Balobi deux fois te. Balobi tozolela. Tozape na matanga vient na biso Paulé wanga immortel. En tout cas, père son âme, tozolela famille biologique à Paulé wanga immortel. En tout cas, sincère condoléances na bino. Tous ensemble. Na que Kelvis Nkoya zolela, le fils de la promesse. Na que Nes Makia di Diataba papa na Jonathan zolela. Mais bon, je suis athée. En Afrique du Sud, Mike Ndembo, monsieur Passi, deux fois, tu n'as sur Basalam. Le Seigneur belga, Outambongo, appelé Basalam. Balobi casque serré ka poison, appelé Basalam, Outambongo, appelé Sibino Basalam, en Afrique du Sud. Yannick Kinia, Rombox, t'as gagné, batuna $, appelé Basalam. Balobi Yannick Kini a appelé Basalam deux fois te Mohamed et Moleka Basalam na bino ngwana et puis boyebi gak il passe à bambongo na jobo Alain Poupa l'ami de King appelé bino Basalam. Donc tozolo baboye ke tango bino boyaki bolobi na biso ke bozake belé. Prouvez-nous que vous êtes très nombreux. Vous êtes belé, vous les soutenez, vous avez la bonne musique, vous êtes belé. Donc, bino le roi, vous êtes belé, vous êtes ta musique. Vous êtes ta musique. Ça, on a la musique, vous aussi, ça, moi, eh! Oh, ya, ya, asumbi didi, nzembo, oh, ya, ya, asumbi didi, oh, ya, ya, asumbi didi, eh! Ya osumbe iloko to bata epe ba okanda mo do la ya sankara ni na otusalio ya sankara te osana meno rien modo de gabo pesa ya ngana opesa do rendre à César ce qui est à César. Tu zong selbino ka magam na bino mo nga siko différence ya maloba nanga nzoto nanga magam nyoso yanga. Donc moi-même j'assume mes propos. Les propos tenus par Sankara de Kunta, l'autorité morale, ça n'engage que Sankara de Kunta. Et engagé mon tout et engagé Angamo. Comment bino bana moya lelo, boy musique boy musique ga lelo, alimbalamo bani ko comparer ba comparable. Non, vous êtes malade. C'est quoi ça? Comparable est comparable. Ya. Boy ba pe ko te boutiko. Ata ko tu kuicha mweleki. Bon la calme, posez. Vous allez la poser. Nous avons rappelé les trois Oyo, tous les warriors, tous les spiritas, tous les wengemen, tous les amoureux à bonne musique, Tokutana, l'espace noisy, les secs, et pas y a manda chante un kumu. Oyo balobi, billet VIP, golf gizo la dégâts matériels, azote kamo 150 €. Déjà, donc, kenen a restaurant c'est capo, billet, en tout cas, deux fois. Et puis, merci à la journaliste, Nyoso, Claudie Dasuka, Tracy Mbelenga, Balobi Yemoko, Prince Bakali, Shael Show, tout, Ken Mpiana, na pesi basalam, Manique de John, pour Mikolo, Tala Santé Manique Abimisia. Azalaka de vrai chéri, Azalaka pe vrai chéri, Azalaka pe vrai chéri, na ebsara bino bochara tembe. Bon, moni Manique de John, deux fois te. Manique de John, na pesi Lorette Compressor, Fais RDC, basalam, na bino skaboza, Yemoko, Basilengi, Jamila Tirbo, deux fois te Mama Wiva, na pe basalam. Saint-Vala Paris 16e, bateau sate bango banane. Na pesi basalam, Ma Claudine Kinwa Mako, basalam no ngwana.
Donc, tozoloba qui est na minute oyo, le 24 avril. Quand en avril, le 24 avril, tokobina na Zénith de Paris avec le vénamso Josa Nyokalongo Vimba. Charles Tabou, félicitations à vous. Charles Tabou, balobi deux fois. Deux fois, Charles Tabou, yeblo ni ratarati. Voilà, tu Koutana, le 24. Donc, mois d'avril, tu auras des concerts. Manda chante na vieille Josa Nyokalongo. Après, ce que tu as dans le mois de mai, et comme Maramba Léopard, et comme Maramba Mboka. Les 2, dans les 3 mai, Stade de France, il y a le bosso soldat, il y a mis balai 5 billets. Moubala Batanana Ketchup, Père Marco 6, Malka Monikel. Au secours. Voilà. Après ce qu'on a juin, quand on a main, tu sais que ce qu'on fait dans Bozi Bozi, on attend le King a aussi. Vient dans Bozi Bozi, on a grand-père Bozi Bozi, on a Père Abarlette, Mbenzo la métisse. Après ce que tu as JE, tu bandis sur le Libala, la Bisson héritier Watanabe, les 3. Tu bêtines héritier Watanabe, na Zénith de Paris, les 3. Plein à Boukiango déjà pour bêta à double Zénith, tu bêta so 6 fois Zénith. Après ce que héritier de bêta yemo, tala moi na malam. Aïka na lié à crime, et c'est quand tu bomara Zénith, na lié à crime. Et héritier aussi criminologie, na lié à crime, est-ce que tu bomara Zénith, héritier soit yero lorotami quoi, yero bomango pena ko chango pena mbale pena, donc deux fois t'as bombé Zénith de Paris. Après le 4 juillet, na forêt nationale, na Bruxelles, mboka ba vrai badjo, mboka ba vrai momi. Est-ce que tu écoutes ce qu'on a oué son roi de la forêt, un coup KO. Pour mon a un match d'entraînement avec Bercy. Pour mon a déjà, bah yemo Jamaïque, oh et mettez ça somber la voiture, les millionnaires et mettez ça. Tu as sombé la voiture et mettez ça, il est incroyable. Alors, il y a Didi Kinwani, mon sombi mon na mabanga ya talo ya Didi Kinwani. L'incroyable ya Didi Kinwani. On t'a koko azate. Voilà. Ce que tu bête à ce qu'on a Bruxelles. Le président d'homme de sombi bilamba. Chiba chiba sur sombi bilamba. Merinda. Donc, Erwana na Sibino que deux fois. Et puis, je salue la première dame, maman Denise Nyakero Tshisekedi, maman Mutema Malamu. Hein, maman Yambanga Yabi Sankara Fanda. Hein? Pakolos! Te mère batika yo so kabito belinenge na yo maman Mutema Malamu. Ye ba problème nyonso yazo résoudre. Tala maman na moi si oyo bomona ki da docteur aye nango marque penza donc mukili mo bimbe et sepelité. Ko sambu sanzoto moi si ndengwana maman Denise Nyakero a en charge. Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Oli okese na pesi ba salam. Et puis balobi Yvette Angoussi, la communicatrice ya maman Fifi Masuka na kata Kolwezi, gouverneur wazo sala makambo danger à travers Yvette Angoussi, une communicatrice à danger mutalegi azati. Maman Yvette Angoussi en tout cas musala kitoko kangamana ndewona yo Yvette Angoussi po yel pena donc sans concurrent. Deux fois. Donc la minute oyo tozo expliquer bino ke Ouera son roi de la forêt, moutako silisa. Donc, tu vas clôturer. Na déconseil. On m'a dit, belé, bah, on a dit, on les kate, bang, bah, on a polémique, bang, bah, banda polémique, ya ouera, na moi, na neri, chete, boko, se, simbati. Biso da libala. Biso da libala, dans les 3. Héritier Watanabe, Abeti, coutumier, religieux, na Bruxelles. Polémique, ezate, bosuki. Mouta oumela na ouera mingi, mouta ebi ouera mingi, le ouera richazati. Moi, na biso. Héritier Watanabe, boss live. Boss live. Mutafana na wera mingi nani. Batu nyoso ba na wenge mutafana na wera mingi c'est qui? Ça va chanter à liboso nani. A part papi kakol, c'est bon de la machine. A part papi kakol, monte malinda mondele que je te salue. Donc, vous comprendre. Il y a un mot de lobby répétition mikolo yopo wera son azana studio. Azana studio moro tezobi ma premier volume na deuxième volume. Répétition chaque mardi, mercredi, jeudi. Boye biga ki poinza British. Boye wana toujours rebelle pour wera son ba répétition na besoin ba concert à babatu. Je salue ma Sylvie Mampata, femme modèle, maman pasteur. Moi si openado, moi si no so azo tosa mutu na Congo ba benga gega Mampata. Femme modèle. Femme modèle, maman Sylvie Mampata. Moi ça libala, moi ça boboto. Femme légitime, maman aboti bane belé. La pesio ba salam. Deux fois ti.
So na Canada na moni mbamo le roi de Bayaka, vieux Jonathan, vieux Jonas Mbese, yana Wera Son, yana Michael Jackson. Na moni Patrio, na moni ba Damos, Katia, Canada, na moni ba Giba Jolour, na moni ba Koko Bwana, yela biso ba Japon ya beta mona na Paris wana Paris ninga. Fabio Campeno sumbiri zanteka. Fabio Campeno balobi jeune moko utine kisasa kala mingi te. Azana Paris wana do lata biloko solo komone Fabio Campeno, Fabio Wazulu, sumbiri tekiri. Deux fois te. Allez moi la guerre de 100 ans. Pati Wanzale, Peba Salam, Mishadaya 100 ans. Allez moi la boni ba sango ya Frida Kamba Majwa. Pesi ba salam esika zali. Voilà. Et Jeanine Zengele na peso ba salam. Deux fois te. Président Golf Gizola le président vie. Lelo to pesi président Golf Gizola raison boyo ko comprendre que yende mutu ala ko sala ba publicité. Yende mutu afuta tous les journalistes. Pour ba journaliste tout bazoya ba le laga ba ofuta mati. Esika baza kuna esika batwala kuna banini ba journaliste muka futa mi azate ba page futa mite ba liga bloka bénévolat ba liga bloka mawanzambe ba mawanzambe ndenge na musique ezalaka. Et business, tant que ça business, c'est donna. Il faut donner pour récolter quelque chose. Pour besoin résultat, il faut qu'on paye ça bon. Binos comme bon exact. Producteur a bimis bon, on soit pas ouera comme une asuka. Bon, polé, à ta binomo. Il a un sens. Hein? Faut épauler. Il a un sens. Je salue mes enfants français, Sam, Samantha, Monique, Samuel. Hein? En tout cas, t'as moi, on a aussi sa licence. Moi si les sous en tout cas l'andika exemple ba Gladingiama l'andi exemple avec Exaucé Ngiama l'andi exemple na bango tala niveau l'andi exemple ba Aurélie Or Malela l'andi exemple ba Gisèle Malela deux fois tu Sumbe il aurait dopé ça kanda moko zakane mwana ikiche Watanabe boss live mwana ndaku ikiche Watanabe mutaumela na wewe spiritas esprit Dominique Litanda ebi Hakim Saloum le Neymar Kongola ebi mutambonga solo par le deux fois te David Mangaya PR pesi ba salam donc to expliquer bino boya de ebele soi-disant Boko benga bala moura la bonne musique te. Modo de quoi ina buto alelo. Oh nyoso bako kabelo biye zwa biye wana kota na ngo toilette. Pangusela ngo ntuvi. Pangusela ngo zongo inene. Pangusela ngo nyei. Kokende te. Muta okenda zati. Comme ça to kutala bino. Pour tout le monde abo préparer ba rideau zo soma na krian ko pona ko luka ko kata salo wana fois 80. So multiplier fois 80 bako diviser pena do salo wana diviser par 80. Rideau ezoteka mazo somba mawana ya osakala udute poto ebije bato basalaki bazwi babiye babeta ngona ninga kula ebimi libanda babandi okaba warrior moko ba okabelo biyo okenda zati ata mwasi no ndako ata bana muta okenda zati pas de sortie pas d'entrée joie la boza en famille muta obima zati spiritas moko ta kozwa biye pour voir spiritas spiritutu muta okenda zati wengemen nyoso et manquez-le, manquez-la ouera, manquez-le, manquez-la biso, modo de bapesa, tokendete. Lelo leader na mama bengi. Sankara, kanisa kote to uti. Yo kanisi sa on lelo. Pour na merde. Kanisi sa on lelo. La gomme sori, tata lega lekia, sori ndwe kele. C'est du mensonge, c'est pas du réel, c'est du mensonge. Et là, il y a des fanatiques qui bazar kaka na kati ya réseaux sociaux. Bazarate. Yo lo mona bataki sasa ba benga batapoto kuna bosomba penza, bosomba ba biye banda ko bele la biye so ina nango. Bino sakana na kora, bosakana na kora. Sakana na kora. Ti falio ka mubali. Modelo papula yango. Non. Naki lelo boy. Yom to papula yango. Pona ki kala wera beta yango. Vena biso papa Mbappé asonama beta yango. Vena biso Kofi Olomide beta yango.
Beta yango. Donc voilà. Beta yango. Voilà 4e génération, beta beta. Beta beta yango. Pour 5e génération, fallait y papuli yango. Skoyo, guerre ezaki ba stade. Ololu kata stade mo abusinga. So yambandaka, so stade moko ya boma, ale yombala moko, okwembala moko, ogoluka salle mususu. Guerre ezana ba stade. Pourquoi yo beta na stade te? Faut à Parc des Princes. Faut à stade à Marseille. Guerre en France. Il y a un moment yemoko Fally Ipupa bengue artiste international. On ne peut pas comparer aujourd'hui Fally Ipupa avec des locaux. Non. Ce qui boyebo se comparer à Fally, c'est la petit Fally. Mama, 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 Ikadeong. Donc produit par Deo Kasongo, Eric Kasongo, Deo Kasongo. Mon boss, je te salue. Voilà. Donc, la minute il faut boyer bango. Batumfu azolela sankara talakaka moni famille. Ti leader boy obeng sa leader aya obeng pas calmer. Simba souste mai déjà sopani doto zelaraga. To solo la semaine prochaine, semaine prochaine. Après un pire qu'un téléchargement. Après un pire qu'un téléchargement, c'est que vous comprenez. Des fois, tu es en Angola, tu moni, tu es en Ngai, greffi faut-il la matita liebo singamfum bazola mboa. Le ve chic bazola comportement la pesi basalam. Adolphe Moute Bachila Mouina, la pesi basalam. Et puis Anderson Imbi, motomoro bien, qui quitte wana déjà donc qui n'a pas konzi ba mona bena gozana souci ya mboka. Anderson Imbi, merci. Pesi vraiment basalam na batutu. Boyebi kaka. Des fois te so na Suisse mbala moko na moni venangai Robin Sousa na kati ya Switzerland na moni mbala moko Antouf j'aime mon mari motema maître Zefi Moya na pe ba salam et puis na pesi ba salam na Amelody Chatanslo la Pongo overdose Xile Mambweni na pesi pena na Tony P di France Suisse na kati ya Switzerland et puis na moni mbala moko Colette Nzinga na pesi ba salam et belé na kati ya Switzerland wana. Voilà, so na Londres na moni mbamo Toton Sousa, na moni maître Serge Beko, na moni mbamo Marco Zefondo, na pesi ba salam Kofi Aina, na moni mbamo go Telinko prêtre. Na moni mbamo bana Londres Toton Sousa, maître Chabert, wana London City, deux fois te. Na moni so na Paris Dede Baku, boni ba sangwa Fabio Kampeno Sumbiri Tekiri Zantek. La guerre de 100 ans. Deux fois. Musique est comme lengi, musique est comme goût. Musique est comme goût. Musique est comme goût. Modo de nabino mo baluge libino mo. Retour expéditeur. Ndogalinga galia yo balien ndogiyemo. Mutabwake lo maladi bubwake le maladi yemo. Abeli donde baza ya ko bela. Ba beli mabe. Fotana. Fota nani Zozo Mayulu, fota nani. Fota nani. Fota nani, fota nani. Yaya, toye baka poto so concert eza mona na Château Rouge oningana, Gare du Nord oningana, bomoni Saint-Denis ningani.